Voilà, merci beaucoup. On va continuer à monter avec l'artiste Splander Momo que j'ai annoncé déjà sur les réseaux sociaux, également ici sur Canal Télévision. Splander Momo. Bon dimanche, Nayo, Splander Momo. Bon dimanche à toi, et à Laurent. Moi, Bamboutéa, j'ai passé un mois de retard, Nayo, un rôle, mais c'est bon. Franchement, ces derniers temps, c'est que ça m'a mis pour limite maintenant pour ça, surtout dans les réseaux sociaux. Oui, nabimisa nanga ba nzembo, mais oza nzembo à liboso nabimisa. Et puis tu vas comprendre que Splander azala na mboko. Donc ils ont déjà 3 semaines, mais pesinga makambu déjà. Là nazo ke Dubaï, nazo ke clipper 2 clips et puis nabimisa nzembo mususu. Et puis, na routine de l'oraka ba information pour annoncer ba date ba concert pour Nazanango pour na Sikama. Alors Sikama les amis ça veut dire. Ouais, Nathalie ba artiste ba yembeli biloko trop, ba yembeli ba mito, ba yembeli ba misu, ba yembeli ba nini. Nathalie Laurent Naza, l'homme qui prend les chansons dans le monde visible pour les ramener dans le monde physique. Na lobi fona loba eloko yona ne loba mate Sikama. Donc, binomo boyebelo aussi ça va Sikama. Mutu muso ko aussi lycée na citron, musu se aussi lycée na eloko esengeli yemo amonique aussi lycée. Maintenant nzembo na lobaki likolo, mikolo lingio laksa, mutu nyonso azala l'aise na réponse na ya opesa. Voilà. Mais le roi ba bar na biso ezaka na makamnango, ba DJ ba komi soki ba kati nini esi ça va Sikama. Yo yebi mutu nyonso azana droit et ozong sa réponse na ye. Donc ba réponse wana o bato bazozongisa wana eza bango ezanga te donc ngana lobaki likolo. Alors pour oui nga pena naza lowa bave na biso bakofi olomide ndenge bazalaki bakarmapa bave na biso babazekwa balokwa kanza bajean kubal donc nga nalobaka nga nabangaka bato oyo babimisa bango te pa bato mais nabangaka bato babima bango moko neti biso boye toa bato il faut tobangisa bato te nga na kolabora na bato fe oyebi na kolabora na pauvre Joka F. Oui, to collabora donc na bandi ko collaborer na bato kala mais siko po mokili emona ke Splander ba moni ngamo na ba œuvre nanga voilà. Alors qu'est-ce qui fait que aux alakata tu es actuel dans l'information dans les réseaux sociaux aux vraiment un garçon qui se bat pour son art. Oui, ngamo na lobaka même ba manager ko bazana simananga ngana waleka bango na ko manager ngamo na miteka au moins ya linga soit nga teka na 14 ans na miteka na 10 heures donc on a déjà souple son atali bo na bi déjà page oyo na contactango au moins na bango ba tianga liboso metant ngana yo contacter ba moni ke biso moto tchage na me mo ga yesiko donc avant na tcha bitambe nanga place oyo esengeli na tcha bango nde bazotanga bango moko. Donc, ils ont ça bien quoi. Ça c'est très bien. Alors, Sikama déjà, les gens peuvent le consommer. Oui, Sikama on a la plateforme sur téléchargement. Ils ont en tout cas bien. Ils ont un album, je suis capable. On a sali ba couleur. Donc, on a ce plan album, on a sali album, on a pesa bat. Ça, c'est au niveau. On a sali le 12e dan. Tarasiko ba niveau. Et les ba jour férié. Et les ba Montpol. Au Monasiko. Et les ba Jires Kembo. Banzembo na sali. Donc les banzembo belé. Les na banzembo tina comment la dynastie. Voilà. Donc deux autres va vraiment la créer. Autant en relation tenga nazaka na relation ya bien na bango sauf que na yebite soki bango bazalaka bien nanga. On comprend pour te batika na ba litige te mais yo yebi ya Laurent moko na biso déjà soki kutu musicien oyo moko bimisi okomo komise ennemi na yo bongo siko mutabanda ko melo banzemo mutu moko ta sepelaka ata fe na biso verambo va embrasser carrière solo ezana ba musicien banda travailler na bango ba binisa ka EP il fallait ba yembele na album mais veka va se concentrer na voix na yo na yango na il faut que ça bon musicien qui est grand chanteur. Pour ça, bon musicien, yango esala okoma grand chanteur. Pour ça, grand chanteur, atabatielo guitare et zobeto wembani. Il faut basalelo.
Mais bon musicien, au monde encadré, tout. Et puis, ça va grand chanteur, sauf que tu pas au Mokondi. T'as niveau de chanteur à Bimisa. Donc là, tu es un bon musicien. Bon musicien. Alors maintenant, la suite c'est comment? C'est quand tu as tout un groupe, dans mon nom, tu as un concert. Oui, le concert on a bêti sans album. Mais si quand Bimi, en tout cas, oui, nazo sepela, ma caméra ça les autres comme apenda. So les lots n'a commis aimé, na sentir mieux sur venir n'a fallu pour pas. Donc pour cela na battu le roi va venir n'avait dit badiata, ba fiston coloqué, banin. Et ça pour bazo mon age, Pechango, à sage, à ça m'a bien. En tout cas, ils ont ça vraiment plaisir. Et puis on a entré où ils ont comme il a 3 semaines. Donc, en tout cas, on est content. Très bien. Alors, deux musiques, après, on a album pour 21 titres. Moussou Soupé, ils ont raté na salle émission par Awa, na Joe Matamasikin, quand émission. Ils ont raté, ils ont boulot. Nandenge o leka TV oyebi oloba bien mutatali penela boulot akepe na ba page na moni pena boulot atalo travailler un instrument obimé pas mutute. On comprend le temps où ma coloté, vous avez rappelé car, donc ils ont facilité. Et puis que vous avez une machine à parler, au fond de la peine à motel pour nga sur les 20 jours pour balingaï. Donc on a bien stitiré, si na ma musique, si tout. Qui est derrière toi? Nzambe. Oui. Ma partenaire Martinasi. Bazana bango mais Nzambe ndi pour mutabo peso le lobi a peso te. Si. Lobi a zappé na famille na mais Nzamba a peso chaque jour. Si comme Moussa qui parolena qui artiste est le commis bozoye bozobina. Et là il est vraiment difficile pas dans ce langage. Qui parolait avec na ba difficulté mais bénéfice nango oyo et pananga eza kokoma ona komi lelo. Pour parolier na mboka na biso omoni musicien préféraka asombela mbate direct ya Facebook. Ala sao yoji mais sika basomba nzembo batia direct mais nzembo ana sombaki yango ndem tesali asombelamba mais soki pe parolier akomole oyebi ya loranga na zo pe ba risque ba jeune parolier bazawa ba banga koleka na teva lo banzembo apesa mais ngana loba banzembo et puis lelo koma normal na koma peso na vandi bo na moni vena nga de wa Congo ye bazo nika ba plan pesa otala boy koma tina ba musicien oka pe full boss bina fila legal obingam na koma partir hotel na bi oh Prince Sango penda batbakomo oleka na Prince Sango quoi donc comment nango normal donc qui parole ezaki na difficulté po soki na dayaki kandi na bando sala bongo famille nanga ba nie baliani mais na minute oyo banzembo nanga naza bien naza na assurance moko boy naza déjà enregistré na SACEM donc nazo tambola penda ndenge makambo ezalaka. Oh, 3 ans, na comment la pesa sous mutu nzembo te. Oui, artiste na pesa ba nzembo belé na le passé za maestro Fabo. Et belé na za kuna calcul ngote et là ba vingtaine. Que asoli sanga bien. Asoli sanga bien puis na ciblé. Tant na yeke ko mapenda ba nzembo eloko sala maestro ba mise en jour ba couleur wa yo kaka. Donc yo ka déjà nzembo mon Paul et ba ndolo nzembo papa Wemba. Oyoka banzembo lokwa moto babengaka maître azalaka na belef mwebele posa nzembo wana posa instrumentiste oza guitariste posa ba note ezokule wana donc yango yaki oyebisanga luka batu ata 15 personnes na bwakelo bango na cible 15 personnes wana esalanga vrai donc mutu moko babwakelanga elibanga na 500 balles sala siko 500 fois 15 alors c'est aussi comme masona mande rose la nini nasika. Oui, na sikama na ozela ba retour plus que ezala ebele koleka ona omona na minute mais ça dans les bons kanga date na biso ya Laurent batu ba fêter na ngo batu ba fêter na sikama o okute ça les gens na blague en tout cas ceux qui déjà ça faux jamais koleka na ba chaîne moyen na ba chaîne ezate ba chaîne ezoleka ba chaîne d'autorité donc ceux déjà ezoleka bongo yeba côté wana déjà za pepele mabe ezala komoni ngaso na lobi nini esili saka sika malikolo tango yo zo raisonner penser na yo nde sala nzembo ya bongo oyo yo zo raisonner wande ba ni ata o fini ata alors continuité à l'idée si quand même famille on peut continuer au travail dans la scénario avec la Naïbouni
Oui, avant que tu sikame bima na voyage, so quand na page na ngomona na beta Mbanzangungu, na beta Matadi, donc na voyage déjà sans que na bimisa ba plan. Donc na minute yo yango na bi 4 dates wana eza secret kala mingi te na nosango. Et puis eza pena surprise moko bo eza le 29 mais balobi na bomba ngo comme secret. Voilà. Les lots yo machin artiste le roi yo bien belé. Oui, non, c'est que là, on maestro n'a parlé. Comme par hasard, quand on a vu ça, mon musique, on est là. Ma caméra orchestre, c'est la peine d'aller sous-souter. Donc, maintenant, on a comme le roi Nigeria. Si au Congo, ils ont un producteur. Il faut encourager. Il faut encourager. Et puis, la lumière, le sambo trop. Pour musique, Nabiso. Avant libanga il faut tela kaka. Et puis musique na biso rosa a cause du succès mais mutazangi succès à l'équipe na position de vie. Donc rosa le comme na succès il faut yeba ko sala makambo monde to sa musique boya lo rato lo kate ba miseto za ka tout tabata matolo. So ju circuit mo bozu pe 5000 3000 yeba ko boti sango. Malgré matolo ezana ngo cop na biso ba mission mutaobo ya ngwazate mais il faut ezala ba kamo rare. Il faut que batba raisonner ba yo. Netingani na zabu moi muke oyo na zware pa batu na yeba rosala même ba pesingate na zala kaka. Voilà. Ça c'est une très belle leçon. Merci beaucoup Splendeur Mbongo. Est-ce qu'il y a un message particulier où ça va prendre et puis vous avez vu qu'est-ce que vous avez dans Baka pour les autres générations na bino Baka et combien de nga pena na zana kate koloba na ngande bave balinga nga trop net na minute vena nga fali azolela nga trop ezaka kuna mayele siko yebisanga nenga zolela nga trop bongo okomona siko bato batiaka makambo baka bakoma otanga deja tamsu na kakuna donc menga na yebi nanga bazosepela na kaka mpona bulo na nga nazosala et puis so naleki tv na finga te me naloba ndeka ya vérité. Alors qu'est-ce qui est le plus difficile dans ta carrière au Bani et Momaso? Qu'est-ce qui est le plus difficile aux oreilles? Difficulté zali na miziki so zo préparo ça le mogo et mo pe eloko ngo yango yo membongo ngo na nozo yango te parce qu'il faut ça na stratégie ya osala ngo ngaza ka na ngina ça le loko fona foot eloko ngo 15h mais 10h na zana ngo te mais na salika elo mogo 15h na zo yango donc ils ont détermination. Donc même si naza na l'arte na linga ulaksa batute ke naza na l'arte. Donc na linga komoni sa faiblesse na ngate naza pena na détermination. Yango moni batu misusu bakoma na ba musicien misusu bakoma loba naza porte-monnaie magique ba misusu bakoma loba frappeur. Donc pozo sala makambu oyo bango bazo comprendre ngote. Donc on a déjà place na zalavana ba journaliste so ba sa nga émission sans loba yemo ka zo mona ka boeza déjà passé on a zo eza kuna ba bimisa ba sa ba succès mais ba zo parler boete et puis na de l'autre qui est ton meilleur ami dans la génération pas tout nyonso to kochana bina filer bien to kochana ba materazi bien to kochana ba 3 jours bien ba Thierry Migler ba bébé Bouchou tenga banda travailler na papa na bango nazaki collaborateur papa na bango donc pour ya kozwa nzembo epa na nga eza mwa poids et surtout na minute yo série wana ezaki 500 bozi ko série oyo pona tika série on a telo 3 chaba. Merci beaucoup Splendeur Mbongo. Là, c'est le moment de déclarer sous le pardon de Bibanka, la mode de la foule du moment au permis. Il y a tribunal. 10 secondes, ça va montrer. Animateur, c'est le moqueur. Yo te vois la cigare. Coco Chanel, la bière de l'X. Yana Ichomo, Navera, Yana Ichomo, Nachomo, Navera, Yanina Waga, Navana Meloni, Nana Gobera, Nana Tabunda, Mama Yoyo, Nasanase, Nasayamai, Mama, Nagobeta Bunda Mai. Ale alo alo mayi baby ole la chuku ale Coco Chanel de la bière de lycée ole la chuku ale alo mukula. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors, Slater, on va se parler avec toi. Message à Souka na opesa na bato batali biso ba s'abonner na chaîne nanga Splander Mbongo officiel bazwa biloko nanga et puis bazwa na single na tiel bango sikama et puis na ba plateforme nyonso à téléchargement bazwa ngo na pesi mbote na Joe Matamasikini na pesi mbote na Stella la blonde Sandra Manzako na pesi mbote na Pelou Color Switzerland ne tombera jamais na pesi mbote na Kuminaïn, ya Mama Fifika 14, na pesi mbote na créance Lusala l'Angelo le plus célèbre. Voilà, Christian Bulumbulu, ya Dorcas Mayala. So mutalingi atteindre ngai a contacter nga na ba page officielle na Splander Mbongo officiel, eza na ba numéro mo eza wana mibale. So ka cliquer wana okemba mo na WhatsApp nanga. Merci beaucoup, Splander Mbongo. Nous avons été invités à Bissolelo. Et c'est une sauvegarde à Cathy. Merci à Laurent. Bon vent à Sikaba et que tu décembre à Robinaire. Merci. Merci beaucoup, Splander Mbongo. Alors, mesdames et messieurs, nous avons fini. La révision de cette émission, c'est demain à 14h. Je l'ai dit, j'ai dédié cette émission à Maman de Congo pour ses 60 ans d'âge. Même si je n'étais pas là, maman, une fois de plus, toutes mes excuses, mais on est toujours ensemble. Merci à Flander, merci à Madachan qui était le premier invité. On se voit les dimanches prochains. Merci bien.